Amen. Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de toutes choses et de toutes les circonstances. Nous te rendons gloire pour cette circonstance qui nous a réunis dans ces lieux. Merci éternel Adonai pour le papier et le 13. Bananayo Tokoyanga la katikati na Wesika, Bonatina na Yobanayo. Boelitano Boelisa Meridiso Zambe, Tolekito Kabolayo Banayo, Natiki Yamala Mabuku Nayo. Ngaile nani kotele maniboso ya bayenge bene, liboso ya basanto nayo, mpona kolo Banatina nayo, nazamu kupamba moto na masu. Yahweh tika na pesi nzambe merci pour asalika ekolo ya kokola makola moteli na mikolo oyo na pesi mpe merci na makambi ya koba mpo na confiance oyo baza nango epai na ngai kopesa ngai libaku ya koteya liloba na nzambe esika oyo bayaya bapapa na ngai ya molimo bazali nalingi nalobela na teme moko oyo nazoloba la prise de conscience et la détermination. La prise de conscience et la détermination. Et l'autre milieu de prise de conscience. Prise de conscience. Et ça est l'autre ya motuya. Oyo koni kozanga te na bomoi ya Kristo. Amen. Prise de conscience. Mon Kristo nyonso esengeli na ye kozwa conscience. Na makambo oyo eza koleka mpe oyo eza kosalema katikati na bomoi na ye. Tango nini moto azwaka conscience, tango nini tolobelaka prise de conscience. Eza tango oyo moto azomona ma situation compliquée, difficile. Makambo neti ezosimba neti ezosimba te. Moto ya mayele akozaka na réflexion. Na kati na réflexion, na kotuna-tuna, na kobata-bata, na komanyola. Nde epai moto ayaka kozwa prise de conscience. Likambo oyo soki ezosimba te eza na ntina na boyi. Tokokende kozwa exemple ya ndeko moko mpe na Bible. Ye mpe azwaka prise de conscience mpona kochange makambo ezalaki kosimba te. Avec tout le respect que je vous dois, ceux qui tokoki kotelema totanga makambo ya Nzambe na mokanda ya Néhémie chapitre 2. Nabali na verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu du ciel
Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en gilet vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je les rebâtisse. Et le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Acclamons la parole du Seigneur. Merci pour faire la parole à Jésus. Histoire de Tali, et ça y a une économie. Oyo azalaki moko ya bayuda na mboka Judée na ville ya Jérusalem bayaki na mboka Juda babundisaki bayuda bakangaki baesclave batumbaki mboka Jérusalem batumbaki mboka na Yuda ebele bakima bakota bazama na baoyo bamelaki na bowumbu ezalaki na elenge moko ye azwaki ngolu na miso na Nzambe kombo na ye ezalaki Nehemi bamemi ye na bowumbu me epai ye akei Nzambe asali ye ngolu roi engagé na palais royal lokola moko ya baéchanson mpe bapesi ye charge ya alimentation to bolei ya roi na reine azalaki koservir biloko na mesa ya roi na reine mpe soki bango basilisi ye nde azalaki koya kodebarase table bien aimé toyebi na bafamille baparent mingi soki bazolia basilisaka biloko te baparent ebele soki bazolia basikaka biloko na basala malgré conjoncture malgré bataille comme Dieu boye moto oyo ayaka koservir baparent ntango basilisi kolia ye kodebarase table abénéficiaka oyo nyonso oyo etikalaka na sali to mpe na vere ndeko Nehemi mpe azwaki ngolu yango ye nde aza koservir roi ye nde aza koservir reine oyo bango bazotika ye azalaki kolia yango na bopete mpe oyo bango bazotika na vere ezala vin ezala alcool ezala nyonso bazalaki komela ndeko oyo azalaki kobénéficie yango ntango mosusu na ndako na bango ntango mosusu epa baparent na ye ntango mosusu na ndako na ye azalaki kolia ndenge abandaki kolia na palais royal te kwaki azalaki esclave abandaki kolia bien kolala bien komela bien mais eloko nini ezosimba motema na nga ndeko oyo malgré bavantage malgré grâce oyo azwaki na palais royal asekontakaki na ngote soki tozwaki na verset na chapitre 1 bible ezoloba na biso ndeko Nehemi malgré na kati ya palais royal ntango nyonso bato bazowuta na mboka ya Jude koya koleka wana na mboka Suse azalaki kozanga te kotuna bango sango ya mboka Jude ponimoni mboka na nga ponimoni ville ya Jérusalem est-ce qu'il y a encore la vie peut-être bazoloba na ye les portes de Jérusalem sont consumées par le feu la ville de Jérusalem est détruite en Judée il n'y a plus de vie parole batika bakoma kolala na bazama na banzete motema na ye ezalaki kopasuka mpe kosenye malgré aza na palais royal me motema na ye ezalaki na Jérusalem mboka oyo ya kotama azalaki na posa ya kokende kosunga mboka wana etongama mpo esonga lolenge moko ngai nayo na kati na mpepo lelo tozolobela grande famille ebele tobima toyembaka lisusu na koral te bipai kokenda peut-être totrouva mieux na bamabala na biso peut-être tozovivre bien na bandako na biso tozolia tosomela mais nani oyo akoki kozwa prise de conscience ke soki
cause ya bana nkembo Jérusalem nanga bana nkembo ezotambola lolenge nini nani azalaka na prise de conscience wana nani azalaka na mawa wana nani ayokaka pasi wana ya koral bana nkembo ezovivre lolenge nini peut-être epai okenda na libala na yo baza koapresie yo bazobetela yo maboko tomonaki na ebembe ya yaya na biso luta bibisha kufaki ntango tokia terema tozalaki na papalia mobali na ye atelemi tokitisi corps ya mwasi na ye na libulu mobali alobi naza na témoignage ya kosala avant bazipa kavo abandi kobwaka baelonge ya ebenda mwasi na ye alobi bibiche était une femme complète. En tout cas, nazoloba bandeko botikali na Coran formation oyo mama oyo azwa na Coran azalaka nyonso mpona nga mobali ya sœur bibiche areconnaître yango avant bazipaka vo ke formation mwasi na azwa na Coran esalaki ti azala une bonne mère mais yo oyo ezala na bamoi nini oyo Coran esala mpona yo est-ce que ozwaka conscience ke soki osala oyo oza soki ozovivre ndenge ozovivre soki ozorenie ndenge ozorenie c'est à cause ya formation oyo ozwa na bana nkembo Jérusalem eza détruite mais yo oza à l'aise ozolia ozomela nemi oyo azalaki na palais royal nasalaki kimia à cause ya Jérusalem. Je me souviens badirigeant aussi bangola bayaki abetukufuku bayalo okende na bazoya ya ndako epa na biso kotuna application na biso na baserbia nda bazotambola ndenge te bazotanga ndenge nini bazokontrole meme makaye na biso ya klase ngai yaki ya banda kobetaka filme alléluia c'est-à-dire ce n'est que pas seulement spirituel mais babandaki kosala nyonso mpo tokoma oyo tosala lelo alléluia nazalaka fier na bana te lelo je suis serviteur de Dieu je suis prophète pasteur missionnaire de l'EPS église prophétique de vainqueur par l'Esprit Saint en Jésus mais ne pas ignorer sur le caca je parle devant le temple alléluia je témoigne devant le temple je m'accroche dans cette chorale parce que passe na ngeza ministère na ngeza Paul est ingénieur, journaliste, informaticien, infographe, designer. Basse n'a pas de est-ce que Dieu commence à la conscience? Il y a un groupe qui est un groupe. Par groupe, il y a un lobby. Pour ce qu'on a vraiment la télé. Par exemple, pour ce qu'on a dit, ma texte a des années. Mais ma soeur est la télé. Ma soeur est la télé. Ce qu'on a dit, qu'on y est dans la panneau. Mais pas de caractère. Pour que tu aies un thème, tu sois là ta seule. Tout le monde est le roi là un thème. Tu vas dans le propre. À cause, il y a un lâchement. Alléluia. Je ne serai pas long. Mais la vidéo suit ma passage. La Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Alléluia. Quand on va faire un coran, on va te et ça va dire président. Comité, tu vas apporter force à mon topo songolo. Yone Rwanda, ndela sobo mama na kembo. Alléluia. Tamo yo sa musika, tamo yo ta biso na musika, tamo so ko ya leba na musika, yone mo ta ko so de créer l'amour. So kale, si pas deuxième passage, Bible le dit, qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. Bien-aimé, sois conscient de l'homme. Soit détermination, le coup la Esther. La livre à Esther. Esther chapitre 4, à partir de verset 9 à 16. Ce qui est au Tani, au Kokuta, Nathan le Hol, Amana Simbeko, Yakobo Babayou dans la mort à 6. Esther a remplacé Reine Vachi. Mardoché a quitté Marie Esther. Yofani. Mais Tala, Bayou dans la zone pour la mort à 6. Autant moi si à moi, quelle est la salle à quelque chose? Est-ce qu'elle a eu un nouveau Nairobi?
boyebisa ye nga nazarene me mobeko yango mpe elobi moto akoki kokendela biro ya roi te soki roi apelisi yo te soki okenda ndenge na yo kombo na yo kokufa akosala nini na akosalibisie alobi nani ayeleki soki eza na ntina ya makambo ya lolenge oyo nde nzambe alingaki yo okoma na tron mpo kodefendre bayuda soki bakomi bayuda yango kasis yo kotikala te bakoboma mpe yo alleluya Esther azwaki détermination alobi te trop c'est trop nandimi nakende kokutana na mwa soki nakokufa nakufa peu importe loi s'établit ya moko nga nakokende mais bino bozele nanga pendant 3 jours tolia te tomela te 3 jours ya gêne tomonela après 3e jour nakokende kokutana na mwa mpona défendre bayuda na mboka suisse alleluya tala détermination oyo tozala kopusa yaya mama leki papa tozwa détermination mpona koralo tozwa détermination mpona koralo totelema na yo moto sokenda soki tala koyemba eza lisusu te zala na kati ya grande famille kontribue na makanisi kontribue na mwa safra na yo koralo ekokende liboso mpeleloni ekobota baentreprise ekopesa bato misala ekochange bato ya bato ebele alleluya soki yo nanga totelemi mpo tosoutenir gros Christ de la gloire bana nkene nazokima ete basituation difficile oyo tozokutana nango na bavi na biso tokozela yango solution soki bana nkene totelemi tika nzambe apambola maloba na merci pour le devoir de ce que nous avons fait. On nous a parlé de pas mal de choses ça les là que tu as vu dans ça là. On continue nous a dit ça mais on continue à ça. Si quand il faut pas me la mettre quoi c'est donner sa mission. Et on nous souvent on va donner sa mission. Mais ouais on va pas de dire merci Seigneur Jésus Christ. Abongo pour la sainteté. Le la Jonas zelaka nzete kokauka na mwata moke mwa pio oyo zango mwa minute moke ezele kokauka tolobi amen nayebi ete soki tosangani parceke toza na maloba moko oyo batikela biso oyo ifo tokende na yango mokili mobimba na yo totikali awa na oyo aza libanda eza na profesi eza pamba te tolobi amen yavela na kosi. Ok. Donc cela veut dire que vous avez la chose. Il y a un moment où vous la place présent. Alors vous faites ça juste mot, il y a un colonel et puis vous voyez que ça m'a comme ça pour vous sauver. Alléluia. Merci. Merci Makambo pour le bateau. Des circonstances, monsieur Allélo. Moi, là, je ne vais pas dire que c'est à côté de moi déjà. Je vais vous dire que dans le besoin qui est ma maman, déjà, comité restreint, avant qu'il y ait un programme pour la relance, il y a l'activité, il y a la grande famille dans le thème. Donc, le Coran est là, par Bissognon, comment on va dire, il va y avoir pour ça, une grande famille dans le thème. Peut-être que Mikolo est déjà qui, tout à l'heure, la rencontre, tout à l'heure, pour traiter le Cameroun statut. Et comment tu moi, pour penser dans la conférence, comment la nous avons une commission qui nous a la statue pour nous pousser que nous avons la commission qui a possiblement la bisognos et l'équipement qui a souhaité une économie qui est tombée, qui va rencontrer et il y a un alors, le corps est exactement ici, malgré que nous avons parce que nous avons voté,
ndenge papa tiaka koloba simana tellement tobongisaki ete tobanda baaktivité na biso ya grande famille. Kasi ndenge yamemesanelaka toujours komité ya koral nde ezwaka charge ya kobengisa grande famille ya kobongisa makambo nyonso. Kasi kaka komité wana reste bakoti non esiki siko totravaye elongo na bandeko mosusu na kati ya grande famille nde toyei kozwa komité oyo esalaki na matanga ya mama bibishi. Tozwi kaka baoyo tozalaki na bango wana ata baoyo bayaki te na oyo tositaki bakombo na bango tosali oyo tobengi komité provisoire yango endi kolotangisa grande famille sous la supervision toujours ya comité restreint ya Coran. Mais il y a un comité provisoire, il y a grande famille où ils ont composé dans ma membre de Coran, dans ma membre en dehors du Coran actuel. Et en passant, ni les années de Tokoma, dans le Cameroun, tout le monde qui a été na kozela statut wana me baka problème ezozelate ezoya na kitazwi makambo lokola ebeme tokufeli moko na biso mwana na biso tonga mama bibishi me nsima na ye toka mikolo ya bafaki wana tozwa lisusu sango ya mama ya ndeko na biso iyo ndeko Anita iyo tozwaki kotanga okende kuna te pasi ezalaki le même jour kaka oyo ozwaki na matanga awa kaka mpe mikolo wana me nsima na mikolo wana tokasululiwa ya mama na biso moko mama ya sœur de Bepo atima mbale uzwaki annonce wana usuke oyebi te uzwaki liwa ya mama ya sœur na biso Bepo akufaki mpe nsima na ye uzwaki susu liwa ya papa ya ndeko na biso moko na biso sœur Elfi Meta akufaki mpe papa na ye akufaki mpe uzwaki mpe ka ya mama Kulutu ya dirigeante na biso mama Flore Luke. Alors tellement que oh merci na biso ndenge moko d'ailleurs esanganaki na ngai ya papa ya sœur Elfi donc toaki mpe kamo ya sœur Lumeka bapapa Lumeka kufaki awa azali papa ya bakorisi na biso bana na mibale toza na bango na kati ya bamema na ngemo tellement que organisation ezalaki te ya kosala esuki likambo boye ezali kosala ndenge nini eyekaka bongo lokola ta ezalaki mpasi tosali mpe elongo te na makambo mingi bipai mosusu toki koyemba esika mosu tokomi ata koyemba toyebi ata te tosali mpe elongo kote ni contribution tobaki non en tout cas en entente statut oyo tozelaka wana ifo tobongisa etamboli oyo ekosuka biso ndenge toza sikoyo tokosala ndenge nini soki likambo ye tosala ndenge nini mpe tokotambola ndenge nini nde yango mpenza ebeni biso lelo yango na tatiaki bino ete tosali comité provisoire wana ezali ya 10 personnes ezali composé na bato oyo tozali na président ezali moumbu na bino atelemi liboso ye nde président ya comité provisoire wana vice-président ezali officier na biso papa Diake Osimansoni ya aza chargé ya communication taza kosuperviser tout ce qui est communication et information et secrétaire ya Jérôme azalaki azomaki mwana bakima likambo moko mosusu akendinga kwaya amosuki azwi empêchement kuna secrétaire ya Jérôme mpe akosuperviser évangélisation mpe chargé évangéliste Koni Chomba bakosungana na papa Kapende bango bazali superviser epai ya Jérôme chargé ya presse mpe communication na apôtre Eric Tukwa mpe ye azali superviser na papa Diake Mansoni Prosper na social tozali na sœur Germaine na litani ayena mute monsieur comment il parle alors si vous allez au début par moment omoni azali mama sociale azosungana na mama Jimmy Demi bakotelema
Maman Ibadewana, maman sociale, maman wana, c'est une communauté sociale de Wanotala. Merci beaucoup, Banda. Et na trésorerie, tout à maman Julie Muyombe, trésorier principal de la mission, Julie Muyombe, maman Téléma. Merci, tout le monde y en a. Tout ça, bon, c'est pour ça que je pas dégoûté mon temps. Pour écouter, il y a un bébé déjà, papa, prophète et Kouari, il y a la communication, et officiant, papa Diak, papa prophète, il y a la presse, il y a la presse, comme dans le monde, tout ça là, papa, vice-président. Bon, conseiller la mission, il a dit, papa, il va, il est peut-être une question empêchement, il a dit, bon, on a les comités provisoires. Il a dit comité provisoire, il a dit la disponibilité. Si comme on dit que moi, dans mon année, de vous l'emblayer, de vous dire tout ça, réellement. Donc, il a dit comité provisoire, mais pour y avoir dans sa mission, et ça va en ordre. Alors, comité provisoire, dans sa mission, un programme est mis. Si ma en tout cas, il s'agit en statut entre autres, la prière, chaque jeudi, prière les arrivées, par programme, l'évangélisation par programme, il y a retraite, tout séminaire et comment nous allons. Mais on a besoin, mais où est ordinaire. C'est-à-dire, chaque jour, et comme nous avons notre siège, ils sont volés, nous allons nous dans la ici, donc, vous allez attendre chaque jeudi, ma bonne nuit, de 18h et 17h30 à 19h. Voilà. Ma bonne nuit, chaque jeudi. Donc, l'organisation de tout ce qu'il y a, tu voyez, on va noter la cellule, la pierre, on va mettre, nous ensemble, avant de prendre un niveau de cellule. Bon, les salons, mon côté, ils ont l'église, ils ont la voie de côté pour la salle du sol. Attends, hier, sur les moments où on a dit, les sols, les alaki, Yuda, on a dit que ça n'a pas de mission. Donc, on a mis sur la contribution, la mission mensuelle. Le coup, la monnaie, la mission dans le comité stable, et puis la minaga. Le tiers en la monnaie, il a commencé à $1.5. 1,50$. En franc congolais, c'est là qu'il y a 2500. En franc congolais, il y a 2500 par mois. Dans 100 ans, membre Moko a contribué pour 2500. Voilà la contribution mensuelle régulière. À part contribution mensuelle, ce qui est en Zali, ce qui est en Yélibiso, la Kisaka, il y a Liwa, voilà une contribution spéciale. Et qu'au cas de ma, on attend voir la Kamouye, va charger la mot la Kisaka, ça lui soit en gros. Mais, quand dans le cadre de l'organisation, on est né pour payer mon thé à on doit gagner les benda. C'est-à-dire que les lots, en sous peut-être en bataille retenir dans le programme sous en sous moi mon taoka moi mon lengue c'est ayoka qui na yete sous ayoka qui parce que c'est très important de y aller au temps. Alors banda kaka lelo to banda identification, une forme de recensement. Membre, mon photo est bien. Comme on a adresse naye, ici Gavani, Moussala Sala, ici Kayazo Samel, Sikoi, ici quand on a Samel Azali Nani, nous en affichons les bani les lots, ti toki na motuna décembre. Pour donner Koyeba, quand on est dans la tête, c'est bien. Nous tenons à l'égal à Koran, à la Koran. Il y a que ce niveau comme un game. Moi, un game. Kasi Oyo, Nakaja, Aïda Nakata Koran, dans la baisse notamment,
Tout toi-même, un membre effectif, membre d'honneur, un membre sympathisant. Et dans le cas de la grande famille, je pense que dans la deux autres membres, un membre effectif, un sympathisant. C'est-à-dire, membre effectif, il est à cause en ordre de ma camonaïe, à cause de la fiche, il est à la tonnier, puis à participer à ma contribution, il n'a pas la rencontre. Mais il y a un membre effectif. Ce qui a celui comme le comité provisoire, parce que les compensations bien, pour détailler les camomos comme ce qui est à bas ici. Parce que le colis déjà, parce que la bande, on va la coco déjà. Bon, moi, il y a membre à Bali. Bon, grande famille, ça n'a ni pas de négligé. Sauf avant tout le monde, il y a membre à Koufi. Donc, ça, il y a sécurité et il y a la bienvenue. Donc, grande famille, c'est vraiment une grande famille. Donc, on a Komboti, on a Mikinion. Et on a Poto, on a Afrique Bazali. Qui va au bazar pour nous identifier? Azulika, famille Azulika, tout ça la vie. Et c'est même ma et Tama aliment. Et que la statue a monnaie. Où ils allaient faire des manqués. Et que la clair, ils allaient facile. D'être au temps de Nago en attendant les statues de l'Osalem. Où ils ont été. N'est pas comité de compensation au bout d'un an. Tant au bout d'un an, on a fait des détails. Na monde d'intervention pour ma contribution de l'Odia déjà pour tout ma semaine de 2500. Mais si on se dit comme ça, la technique, Kawana Nyonso, comité Bakoné et proprement, et dans la période où on a dit parce qu'il faut que on peut s'habituer dans un mois, dans 2 mois, Bakoné, c'est ce qu'on va vous dire, et comme vous les avez pour le temps, madame. En attendant que les statistiques soient donc dans l'État, pour les statistiques, pour les chiffres, pour donner la comptabilité, qui est envoyée, pour les statistiques, comment vous avez tout ça par la montre. Oui, bien. Puis, yo, il y a des gens qui ont beaucoup d'aïe. Le pas d'aïe, vraiment, ceux qui ont toujours se considérer moi dans le game. Le coup d'aïe, à ça, il faut. Aduka mukolo akutana na bakambi oyo awa permanent pour aya s'identifier après sa identité na ye na fiche to enregistrer to yeba toza combien awa na kisasa bana ke toza combien pour to yeba toza parce que biso bana ke mo tozali na assistance na biso ezali kaka socialité na assistance spirituelle social. C'est-à-dire que vous souvenez dans le monde, quand ils allaient trouver ce sujet, vous pouvez répondre à moi. Sauf que c'est donc qu'il a trouvé là. Pour tout le monde là, parce qu'il a dit qu'il y a des choses. On peut dire social, tout ça, il y a des soumis, il y a des solos, tout ça, il y a un mot. Des organisations de l'église dans la claire, ils ont la tête de tout le monde. Nous sommes tous les Camerounais où il était. Tout ça, tout ça, tout le Cameroun, vous avez fait ma tête à moi, il y a pas prophète, je crois qu'il y a des choses, et c'est que tout a un souci, na où ils allaient racine na biso, mais si ça na biso, ils allaient banagem. Et tu vois que la souci a des sangaros et c'est des morceaux. Pour ceux qui ont fait ma casse, ils allaient bien, ils allaient c'est mon biso. Vraiment, pour toi, il y a un problème. Ceux qui ont fait ici, papa, modérateur, ouais, pour la Kisango, il faut donner un mot pour en bref, les alliés pour une rencontre, on a choisi. Amen. Merci beaucoup. Vous avez des membres, fiches de renseignement, pour permettre de tout y est dans le tout. Vous allez faire des vidéos avec les mon apôtre. Porque vamos a hablar sobre o que vamos a telefone de rapaz. Usar a Yana na pensar. Tem uma base música, muito atenta, uma coisa na arte. Agora música tem identificação dos anos que tem que pensar para o problema. Será que diz o que cura não? Mas não é coisa. Donc esse é como fiche d'enregistrement
toyeba nani aza na biso nani aza na biso te tolobi amen tolobi amen parce que kokalaka osibi makambo mingi ntango bino boya te me kokala kini boye toyebi na mataka ebele parce que ntango communication ekomaka bien te donc na oyo tozosala deja toza te na contact na bato ya bola kuna panda mwa moke mama wapewa moto asipervisaka yango deja amen mama wapewa Janet wapewa ayaki na mwasi na moke baya jamais bayebi te mais bango baza na bola kuna aza komani mama nde tolobaki na réunion ezala na supervision ya na biso beji ye moto akotala bandeko nyonso ya Europe cela veut dire Europe mobimba tomeke tojaso na Nigeria parce que ya na biso moko aza na Nigeria idokulu bazala plus na contact na ya beji ke na biso donc ye akozala omoi kote okuna epuis na baya na biso Amérique moto akosipervise yango eza na biso eza ya na biso ya René Pasteur René Chibula waza ye président na biso ye moto akosipervise bato ya Amérique alors tosala effort bafiche wana ekoma na place wana nyonso oke toyeba nani azokontinue kozala biso nani aza na biso te po tosufri te nasi oyo tokosala ya biso na makambo na biso parce que soki oyo kapasité nde ya na biso atei biso na Saint-Médard kino koya nango na Kisasa cela veut dire il faut yamvela mpe akende koluka bato mosusu ayebisa mo maloba wana kwa tobeta lisolo abanda kokezo feta mosusu 0 po bakotula papa pe siko maloba oyo yamvela ozwa pa papa Petro wana soki okombi yango yango balobi boniso ya celui qui fait l'œuvre avec négligence parce que alobaki ete eza na bana oyo okende kote eza te soki ozwi yango komeli yango kokani yango te babisu kopatana lokola komapaipai amen eza maloba oyo tozozwa baprofesi oyo nzambe azopesa et donc il faut tokondela mpona bandeko mosusu bakenda alors biso na tobandaki te charge mokuwa oyo batia biso na mongongo il faut totransmettre yango tolobi amen tolobi amen totala makambo ya mapete na kasi biso toyaka na témoignage awa nazalaka na respect makasi so namoni mama oyo motema na ezwaka kimia peseko alleluya amanya mitani alleluya motema na ezwaka kimia peseko ndenge yango azoloba basisakrifiyaki poto mosusu yo okomprendre maloba na nzambe bamosusu bakayango mosusu nzete oyo ezalaka na lopango na bino yomomona ngo eza na importance te mais mosusu ayaki nzete oyo makambo esalelaka emati atakwaka parce que babi ese d'amour te mona bakisa donc olimo na bino emiki loba toba sana kolimbo wana ezaka ko basana maloba na nzambe asolo tolobi amen on a passé des tribulations par moments difficiles soki toza ti lelo bana ngembo eza mpona maloba na nzambe po toza na yango po soki ezaki maloba elokota nde esi topata nde monandami na nzela na ye me nalingi vraiment tozala conscient tozonga na oyo tozwa bolingo oyo bapesa biso komokolimisa nkomosusu asolona ya jo mikolo eleki mwa ndafu nabengaki ya rene nasolona ya rene nabi ya rene ya jo nkomosusu olo ya jo nabosani na ya na siliki nabengi directement ya benginga makambo asoloba na nga habi te osima maloba na nzambe malamu yaka bitana papa na webi ebitaka ntango bien yajo na oloba boye abi po avant yajo akende pendaki na baumu presque nasi tolala ye kuna na ntongo nde azwaki depa mpo na kokende ayebaka mopapa noe ayebisaki
Et ça, le coup, la montagne, c'est un chrétien. À ce qui a donné ses comptes, il a dit à ma mère. Donc, à la communion, on va attendre à aller au Yélisée. Il y a moi à vivre. Donc, c'est là que dit, malheureusement, on va dire que la commission est à solo. Amen. À un moment, tout le monde a service physique à mon côté. Tout ça, passage dans un bébé. Au bazar, installé dans l'église. Donc, il faut qu'il y ait des complicités par vous. Pour aller qu'il y ait des moyens à aller. Tout le monde va pour rentrer dans l'église. Tout le monde, amen. Tout le monde va pour rentrer. Alléluia. Parce qu'il faut donc pas ça vous donne le bisou pour ça. Pour tout le monde va y aller. Quand on a besoin de matin, on a besoin de problème. Celui qui a awa, donc 2 demain, pour que le moyen, pas de ça. 4 mois, ils ont la validité il y a 2 ans, et puis ils sont pas capables de 5 000 francs. 5 000 francs. Nous avons besoin de tout ça, bon, on a caisse, par contre, on a besoin de la chaque en ligne. Vous avez la vision, on avait ça. Parce que nous sommes après 10 ans. Amen. Là, nous sommes quoi? Donc, c'est 5 000. Donc, il y a là, pour son carte de validité, nous devons avoir une carte. À qui a lu moins naïe, à y a gagné souté. Or, les dit que le col a passé la carte, à ça, moi, la kembe. Or, fiche peut être imprimé dans le sous. Tu le dis amen. Tu le dis amen. Fiche, il faut être imprimé. Mais fiche, au fond, donc, la dernière des autres qui t'a et permet cette chose. Dans la communication, dans la fiche, pour imprimer la fiche, pour fiche dans la validité à une année. On va dire les fiches. Donc, on dit la 5 000 francs, ça va. Il y a un peu de l'autonomie. C'est 2500. Pourquoi c'est que nous avons un transport pour qui nous fait des cerveaux? Tant on a mis au cap, dès qu'on a dit qu'on a 3 000 francs. Il ne faut pas plastifier. Et puis, on va après 2 ans. Après 2 ans, nous sommes sur 4 000 à 5 000 francs. Nous sommes après 2 ans. Donc, nous avons un cycle. Nous avons un 10 janvier. Nous avons un carte. Donc, l'idée de nous il y a 2 ans. Donc, il faut toujours découvrir ma opinion sur la janvier. Déjà, je vous ai dit, le recensement de la mission est dans la cycle 10 janvier. Tout le monde va réussir à comprendre. Na sengi pour que la mission parce qu'on a fait tous les calculs pour la 5 000 francs. Donc on fait ça 1000 200 il y a déjà ça là. Donc par exemple on a prêté tout ça ba monnaie comme les ali ba kidogo ya mini tina la kanda muda. So il 5 000 koki to ça voilà. Amen. So fait année on est fini. On doit faire ça avant qu'il y a date na yo. Une année, si on peut s'arrêter 50 francs par jour, il faut 5 000 francs. Amen. Amen. Ok, il y a un peu la douleur. C'est ça. Tu peux essayer de m'organiser. Il y a des gens qui m'organisent. Il y a des gens. Voilà. Centre d'information, il y a coupé pour dire pour la passer à la vision. Passer à maman au dans le sous. Après qu'on fait le côté et soulager. Alléluia. Par contre, pour aller et aux effort pour nous ouvrir ma caméra. Alors, ceux qui sont au paradis, ils ont des voyages dans la terre, sur la vie, sur comment nous ne sommes pas organisés. Amen. Donc, ma fiche, n'a pas de photo. Il ne faut pas remplir ma fiche. Donc, ça, la manière dont il est à la peau et combien la bas. Amen. Là, c'est sur les on a 2500 par mois pour le midi. Comité a ça dit 2500 chaque fin du mois. Peut-être dans 4 mois pour y aller. La fiche. Papa, qui a son fiche, on a le
Kembo, groupe Christ la gloire Bana Kembo, grande famille Bana Kembo. Aujourd'hui, fiche d'identification individuelle. Ils ont le prénom, nom, poste, nom, état civil, profession, église, fonction dans l'église. Hein? Fonction, nous avons une église au Samiraka. Et pour la 2500 par mois. Nous avons un mois de économie. Amen. 2500 par mois. Nous avons un mois d'échange. Nous avons un bébé. Si nous avons quelque chose, nous pouvons faire une économie. Amen. Merci pour Yoga et pour ces moments. Tous en commun, pena bolingo, pour la boxe à Makamouana. Le biboye, ni la biso, et je parle de Singoyo, Ino, décembre, janvier, Makamounion, ça va fiche ici. Et pour ça, il faut nous tenions sur des photos passeport. Et Awana, midi, Kino moko moko akele kopema nzambe.
osala malamu Nzambe. Fete bolingo na Yesu. Na kundela, na koyendela, na molimo, na makali sinanga nyoso, na motema nanga mobiba. Eza likanisi ya moto te, eza envie ya moto te, eza moto te moto alingaki ete likanisi oyo ezali. Mais yo limai kotinda mosali na opeto moshemoki kokitaka na mboka kisasa kote ya sango malamu na yo. Nzambe pe biso bonete tokende mo mokili mobimba. Oh Nzambe na Kongo, esika mwana nkembo moko azali Nzambe. Esika mwana nkembo moko azali simba motema na yo.